MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. C'était la place na chaka carte na parce qu'il y a pas une place na chaka carte c'était mbali bosso na c'est qu'il y a place mais tala so mon carte na sal na bingi na pen vidéo et les kinanga bingi nga binanga weekend 10 carte ni yango na tiki makamna ndo sala na yeti na nda kunga mo na tali carte na bingi pe bango ba confirmer wa bi carte eza yo mais na carte oyo ba bimisi mbongo bon na ebité nani asali bongo. Mais moto azimba on a na compte na ngai do bambo na na zwa ona nenga mabe do bambo na ngai na zwa ngo na kinduma o kinduma pesa musala na boite na riska ko mata ba avion na kenda ko sekisa batu na pesa batu esengo na famille riche na mukute ke no lelo so na zana ngoti osunga na zana ete na kana musalu na sala pona pokola baleki na ngai na moi libose pa biso na ko se justifier te ne ka ko rappeler moto abimisi mbongo na compte na ngai de la 10 na bo fena tourner na kati tournage boyo tourner za te po fallait na bimisa mbongo ya tournage yo mtoke na compte na ngai soko na ebi manière au salité pour bimisa mbongo na ngai parce que ngai nde mutu na ebi code o na beta na compte na ngai nazo comprendre te zo lekela ngai comment mutakoti na compte na ngai abimisi mbongo tandis que carte c'est pas na ngai ça je pas compris et on a posa na yeba pourquoi mutabimisi mbongo na ngai na compte na ngai maboko na ngai katani na ngote naza orpheline de père nalela mutu te ezala pasi ezala nini nayaka na TikTok nayaka te na YouTube nayaka te nalela mutu te naluka vi na ngai na ndenge na ngai naluka vi na ngai te nayebi te naluka vi na ngai ndenge mutu tu abundaka na donza mapesa ngai yo mutu ozwi mbongo na ngai na compte na ngai soki bolie mbongo wana na famille na yo loba nzambe mutu asala o te so mbongo na ngai ekena maboko ya moto ngai nayebi nzambe alembisa mais so nayebi yo te soki nayebi yo te toyebani te nayebi manière osali te mpo ozwa mbongo na ngai na compte na ngai non loba mingi te fo nayeba tozozela lobi na tomoni na okende nayeba na bacaméra soki na koyeba moto azwi mbongo na ngai so na reconnaître merci maboko ekatani te okatinga maboko te courage Aïda. Mbote bandi MDG TV Mafuta Yasika nzamba mona papa mbolela ngai bino ezaninga bino la grande dame bandeko babolingo to tsukolanda artiste comédien na biso Aïda Kapilas Gladys epesi pasi na mawa koyoka endenga zolela pona mbongo na mbongo ya pasi bandeko mbongo ezali pasi son asala émission vraiment c'est pour compatir et puis ko conseiller pe ba ndeko misusu
surtout en Afrique. Afrique, les années qui peut être baka loi penzate. Et là, il faut premièrement au banana nous canceller carte. Carte wana il faut ba annuler en hein. De ba longola on a système quoi. Et comme inactive, ba désactiver en voilà. Il faut pas désactiver carte. Donc tant qu'il y a bengi bank, ba le bien effectivement mutumo auto ko be na mbongo fala bisa bank no ezangate bo désactiver carte. C'est la première chose à faire. So constater fraude na compte na yo, baba na premièrement ko désactiver carte. Après ko désactiver carte ndé au kende sko na bank et pour na ko luka solution et puis normalement il faut bank à assumer azongi selon na yo. Biso awa ezalaka so elo wa boyele ki esalemi et que signaler bien avant 24 heures. Et ce qui est yote banque au bandana nous causons selon bongo. Après bongo bango ba osala l'investigation. So ba sala l'investigation ba moni qu'effectivement ezaki yote c'est bon. Mais ceux qui non ba comprendre que ezaki nango yo ou bien lo mo peut-être en fait ceux qui ezalaki yo na mukuse. Wana aux obligés rembourser banque au benda sumbo na bango ba pesaki yo. Et nga essayer komela nga bambala mo ebele. Et vraiment il faut être prudent. Na vie et puis il faut okeba. Explication on a vu au moins c'est clair. Alobi i carte na ezana ndaku ye azaki quelque part muto akei na banque à koti abimisi mbongo. Donc la personne a une carte, ce qui est bizarre. La personne a une carte. So ezaki ata ba fraude na ba forme mo boye va achat en ligne muto sombeli biloko ba wana ezala nango. Wana ezala nango ba fraude ezala ekoma ba expert ba koma trop. Mais eloko eza bizarre na likambo yango eza ke mutu aza na carte na ye. Jamais banque esalaka carte mibale. Jamais banque esalaka carte mibale. Mutu aza na carte akeya bimisi mbongo. Donc c'est que mutu wana aza na pin na ye parce que awa yango balobaka ke pin na ye faut ezala personnel ezala yo moko. Po ba frapper bazalaka na ba carte mo basalisaka ezala ba passe partout ezala passe partout bakokotisa babetika pin na yo et puis babimisi mbongo siko nani yango penza oyo ana pin na ye parce que alobi yango bien ke carte ne kaye mom to sela yango et puis leki na ye abimaka te ayebi pe bisika carte ezalaka te so ezaki ata basela yango bango mibale ça va. Bon de toutes les façons tozela suite ndenga lobaki wana okende banque bongo yeba nani asala mambo wana tozela suite. Et s'il faut appeler sur mon information, plus d'informations sur l'affaire, on va le faire. Mais sinon, ça fait pitié. C'est clair que bayibi mbongo belé. C'est clair que bayibi mbongo belé. So ezaki $100, na limite aida linga lela ninga leli wana. C'est clair que bayibi mbongo belé. Tant que ba vidéo compte, je sais pas. Mais c'est clair que bayibi mbongo belé. Donc, dans cette affaire, so kal ninga lobi wana ke aokena. Donc, en fait, si je comprends, mouton à côté pendant la carte à banque. De banque, il faut pas avoir preuve, il faut pas avoir la caméra, parce que la banque est la caméra. Donc, la suite n'est pas na Aïda. Ce qui est sans succès, mouton a été non, il faut poursuivre la banque. Il faut poursuivre la banque, il faut pas c'est le bon on a eu, il y a mis balé faut quitter banque voilà. Donc, yo peut-être au kutana na likamboto au kutana kana likambo boye. Ba précaution ozwa yango wana surtout pour na ba plus en Afrique pour tout mambo sale manango ndingona te. Ici les choses sont différentes. Ndinga zana bambo musu na ebite mena mboko ngana vandi oza kutu na ta musu na bezo ke no kutu banque te so constater fraude ngana téléphone nanga kaka so zana téléphone banking nako désactiver carte nanga kaka na téléphone nanga so na constater que non na bungisi carte na moniteur mususu ke non mbelinga na kotika na téléphone nanga na désactiver carte donc muto osela ngote en Afrique c'est pas le cas donc na bi ke net ba mboka net ba Congo na peut-être mambo ezana na ba niveau misusu quoi. Et bref aida kende bank oyoka oyo ba koloba ou encore bo vérifier soki muto monani gloire à Dieu wana bank il faut poursuivre mais amonana te soko yo moni la personne le fait que ça fraude ka que ça vol il faut banque nde
ba fute mbongo na yo e bango nde bato bakolandela mutu wana bakopoursuivre na ndenge na bango ata soko oke kuna omoni na kamera ke mutu yango oyebi ye eza yo te mutu ifo elanda mutu wana parce que bamécanisme oyo autiliser responsabilité eza ya banque azwi carte wapi c'est ça le problème soki ezalaki carte na yo nde opesaki a ndenge mosusu azwi carte wapi donc banque ekosala baenquête oui mais il faut bazongisela mbongo na yo banque faut ezongisela mbongo na yo eza teke boke kuna o mutu yango yo wana ondire nayebi aza collègue moko tosanika mosala obie mutu ok dossier eza mutu boyebani na bino non okolinga eloko wana te parce que toyebi afrique eza na mwa buzoba nga kutu mpo na nga soki oke kuna ezala oyebi mutu wana wangana wangana so aza mutu moko aza proche na yo olobaki non na approche na ye te namona yeka peut-être na mosika donc je n'ai rien à voir na liaison te na link na ye te normalement parce que il faut banque afuta mbongo na yo eloko eleki wana banque il faut expliquer comment mutu aye na carte akotisi abimisi mbongo et pourtant ngai na sela carte na nganga moko donc Afrique ya mwa makambo ndenge donc banque il faut landela yango il faut arrêter la personne c'est ça quoi vraiment courage ma sœur bande mbongo ya pasi à moins que peut-être ezala maman bakindoke ah oui hein parce que babiloko oyo ezalaka il y a des gens qui descendent en premier lipamboli ya moto avant moto akende kozwa yango ye asi akatelaki nzadi na monde spirituel batémoignage eza ebele ya baréalité spirituelle ya bamakambo nayebi na yoka témoignage moko na Angola tata moko ye azalaki chaque fois fin ya mois so aki abimisa mbongo nde na banque en plus baépoque wana ezali neti lelo te to wana bacarte okei na mire okotisi obimisi non il faut okota na banque na guichet babimiseli yo mbongo mese kingandi yo opesi baréférence ndenge ezalaka kaka na banimero babimiseli yo mbongo tata wana azalaki ye à chaque fois so akei na guichet babimiseli mbongo ntango baokota baono me mbongo deja basi bazwaki mbongo bazwa ndenge nini nga mokolo mbongo et puis ezaka nga moko mutu nazala na accès to nga moko ka mutu nde nako odesodo eza ebando zelo mwa ndenge wana en fait eza baréalité moko esalemaka mwa mingi wana naloba na domaine spirituel nalobi pete ke eza yango ekoki mpe kozala yango parce que soki ake kuna batieki na bacaméra par exemple bamoni mutu yango te bon bien que faut poursuivre toujours banque mais bayeke bamoni mutu yango te bafamille mpe touti bandeko bamakambo eza ebele la sorcellerie existe tozopesa crédit na diable te mais la sorcellerie existe bamakambo boye ezalaka trop spirituellement il y a des transferts qui se font oyo bakosala yango physiquement mpe boye bapapoli yo ya bamakambo mais bon phase balobaka nini option 1 eza nanu yango te eza nanu tozomona yango nanu na mosuni parce que bafraude ezalaka mwa mingi mpe deuxi eloko moko esalemi oyo il faut vraiment kolandela yango nanu soki ke non impact nango eza te na bapoursuite oyo baosala peut-être physiquement wana ata mosu ekomi nde sikoyo kozwa baconnotation mosusu mais na nyonso faut toujours koveye kotala mouvement kolandela bamouvement et après cela nini koleka tout ça mais bon monde de ténèbres ezalaka na mpona ça s'appelle des réclamations bazeli omati komi mpenza mosika likolo après bakitisi yo les réclamations existent aussi comme ça ah oui wana na somme moko ko atteindre te yo basukisa yo kaka il faut sukaka na moins de 10 000 yo kozwa 10 000 te ou plus il faut zala na se ya $1000 yo faut zala na se ya $100 so bamoni kaka keno komi na 9 kala ta okokisa chiffre ya baréalité spirituelle ezalaka ebele j'en parle parce que nazo maîtriser domaine wana nayebi par la grâce de Dieu mais quand nde nauti koloba option liboso eza nanu wana te option liboso eza nanu ke eloko eleki wana physiquement nanu fo balandela yango nanu et puis après bongo tokoyeba bref bandeko na nga nzambe apambolela ngai bino tokomema biso na suka de bonnes choses à vous tomonani mbala ya nsima abonnez-vous massivement partagez faites leur diffusion
et likez nos émissions, commentez. Merci, au revoir. Bye. Azana wale azobima te donc nauti komona mutu moko abimisi mbongo na compte nanga nabengi bon moko aluki oui effectivement mutu ayaki abimisi mbongo na compte na yo nabengi leki nanga na ndako nayesi etala place natiaka carte nanga parce ye pai place natiaka carte te mba liboso nayebisa ekende place boetala so omoni carte nanga nabengi na appel video eleki nanga bengi nga binanga weekend 10 carte ni yango natiki makambo na ndosala na ye ntina ndako nga mona tali carte nanga nabengi mpe bango bakonfirme wabi carte eza ya yo me na carte oyo babimisi mbongo bon nayebi te nani asali bongo me motu azwi mbongo nanga na compte na ngai loba mbongo nanga nazwa yango na ndenge mabe loba mbongo na ngai nazwa yango na kindumba okindumba pesa mosala na boyi te na riska komata baavion nakenda kosekisa bato napesa bato esengo na na famille riche te na motu te keno lelo so naza nango te osunganga naza na ye te naka na mosala oyo nasala mpona bokola baleki na ngai na mwa liboso epa biso ne na kose justifie te nayeka korapele motu abimisi mbongo na compte na ngai de la 10 nena bofai na tourne na kati tournage boyo tourne eza te mpo fale nabimisa mbongo ya tournage yo moto oke na compte na ngai soko nayebi manière osali te mpo bimisa mbongo na ngai parceke ngai nde moto nayebi code oyo nabeta na compte na ngai nazokomprendre te ezolekela ngai comment moto akoti na compte na ngai abimisi mbongo tandis que carte eza epa na ngai ça je pas compris yango naa na posa nayeba pourquoi moto abimisi mbongo na ngai na compte na ngai maboko na ngai ekatani nango te naza orpheline père nalela motu te ezala pasi ezala nini nayaka te na tiktok nayaka te na youtube nayaka te nalela motu te naluka vi na ngai na ndenge na ngai naluka vi na ngai te nayebi te naluka vi na ngai ndenge motu tu abundaka na do nzambe apesa ngai yo moto ozwi mbongo na ngai na compte na ngai soki bolie mbongo wana na famille na yo loba nzambe moto asala o te so mbongo na ngai eke na maboko ya moto ngai nayebi nzambe alembisa me so nayebi yo te soki nayebi yo te toyebani te nayebi manière osali te mpo ozwa mbongo na ngai na compte na ngai na oloba mingi te fo nayebana nazozela mekasika bato yango toyebani nde bato basala biso mabe te tozozela lobi na tomoni na okende nayeba na bacaméra soki nakoyeba moto azwi mbongo na ngai so na reconnaître merci maboko ekatani te okatinga maboko te courage Aïda Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajeno bakoyemela kayo tongo pe popa Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajeno bakoyemela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.